Kimia na komba tata Simoki Mankangani. Ok. Bonjour Papa Mbongo. Bonjour Maman Tiffany. Bonne santé. Santé par la grâce de Dieu. Et qui est malade. Tout peuplé. Papa Kese. Papa Mbongo. Otuna ki Papa Kese asambela ndenge nini. Soka linga bande mission mena linga banda non tope sambota papa. Soko ko sana biso longo mbote ya papa. Oyebi yango? Mbote ya papa, mbote nini wana? Papa Kese. To sana yet. Bon, so salate aza libre. So salate biso salango. Ça va tope sambota papa okombo tata. Pe ya mwana. Pe ya molimo centre. Voilà, oyeba été ça simple. Toko sana yote. Na go sala mbote tata te. Mais ça au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Na ko pesa mbote tata te pesa mbote na mutu yozo mona to pesa mbote ne. Tata ngone nani? Pardon. Tata ngone na longa na ko betela. Mais ça peut na mutu so mona te ko tinde mala ba pesa mbote. Sifona yeba yesu kwa za nani? Papa Kese. Mbota papa otopesa ka explication na pesa la ni. Bon, mbote to pesa ngona kombo tata mwana molimo santu donc to pesa ngona mutu nyonso. OK. To pesa ngona mutu nyonso donc mutu azala te. Des fois to pesa mbote. Bongo ndenge donc to leka ka boy donc na betando awa. Na pesa mbote na papa mandaku na Canada. Yé pas ça te. E ba ka musikati. Mais na pesa ka mbote. C'est ça. Na papa pesa ngona mutu nyonso to. Soki eza mpona moto nyonso tu napesi mbote na bana nzambe nyonso tu ya monde. Tata na kombo ya santo. Pardon? Donc il faut appeler ça na kombo tata mwana pe molimo santo. Voilà. Na kombo ya Jésus, na kombo ya nzambe, na kombo molimo santo napesi bango bambote. Po na kombo na nga. Nazo tu na yo ba question yo répondre. Bongisa loketo na yo. Bongisa sentir. Tango na sala ki mukili yo zalaka. Jo ba répondre te. Nani asimbelanga singa corde pona zwa mesure. Bongo si vo place na chaki pierre ya fondement ya fondation pierre d'angulaire. Or que le pierre d'angulaire ya fondement ya monde c'est Yankamba. Merci papa Kese. Hello Kano Lobby, est très fort. Papa bon, maman, tous ceux qui t'ont malin, papa qui s'est confirmé, a démontré que Bible est arabe qui mangi, c'est pour papa Simon Kimbango. Oh, en 1921, oh, on dit mak. Atiki la bango Bible, ay botanga yango pour boye ba vérité. Te oyo biso to ndimate, oyo bango batu ya parti politique bandima eza biso te. Alobi awa Jésus-Christ azaki na 72 disciples. C'est normal. Bah, on tire à la 12. La dernière question, Papa Simon Kimbango a combien de disciples? 12. Papa Simon Kimbango a combien de disciples? Papa Simon Kimbango a des disciples belés. Combien de disciples? Plus que Jésus-Christ. Combien de disciples, papa? Plus que Jésus-Christ. Combien de disciples? Non. Tu as vu son montagne à bateau. Non. Au moins, il y a donc ba disciple Papa Simon Kimbango. Papa Simon Kimbango na kotangelo ata 3-4. Te na tangelo ata 3-4. Kotanga to baka mbala moko azai combien de disciples? Tanga bango. Plusieurs. On a réponse cité. Mon père te gagne na bango. Père te gagne bango ya voilà. Yazo ba que non plusieurs. Mais biso parce que même ngana na vandi awa, ngana za disciple tata Simon Kimbango. Nous a yo moko. Te ngana za disciple tata Simon Kimbango. Yo ne alobi na sens que yo pe ne vandi parce que pas la lobby boye. Parce que tango batanga 12 disciples à Jésus-Christ. Mais bazolo basi mais ndé bazolo ba Joseph d'Arimathée. Azalaka disciple à Jésus-Christ en particulier. Alobi papa. Papa que c'est s'il vous plaît. Non. Nazala la répondre. S'il vous plaît. Yo kana répondre s'il vous plaît. Yo za la parole. Joseph d'Arimathée azalaki Maman. Regardez là. Papa que s'il vous plaît, papa que s'il vous plaît. C'est là. Alors bien le moko awa bango bango classe ngala fait partout sayimba na mokili kelasi ezalité boya to yokola molimo santo. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît papa oya ozobi mina banda débat. S'il vous plaît.
mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. Bonjour et shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Que Dieu vous bénisse. On est là, il n'y a pas de souci, Christ reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, sur ce plateau de Nazaréen, je reçois deux personnes autour d'un sujet très capital. Nabi Kibolanda qui papa qui c'est au CP là qui était à Zongi. Donc, bah, sujet ça ébélé autour de là. Papa qui savait dit des choses. Oh yo yo. En tout cas, Isaki a makasi de la Zongi Lipsus. Mais de l'autre côté, je suis avec le pasteur, disons, le bien-aimé. C'est un enfant de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Monsieur Mbombo. Voilà. Mbongo. Voilà. Monsieur Mbongo. Oh, aye pe. Parce que alobi po na ye trop c'est trop, il faut aya koloba makambo na ngoni boso papa kiese pe akwanji mutu na moni. Allez-y comprendre donc yepe aloba liboso na yeba aloba na liboso ba vérité. Mais restez branchés. Juste après cet élément que va nous balancer la régie, Tokozonga po tobeta masolango ndenge zalaki. Je dédie ce cantique à Nekab, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Je dédie ce cantique à Papa Guy Laval, depuis l'Afrique du Sud. Je dédie ce cantique à tous les Nazaréens et à toutes les Nazaréens. Est-ce que Bakoki Kopi Sabiso, Nzembo Moko, y a bien, Oyo yo Zobi Masiko yo, na single, Mon cœur. Régie à vous. Ah, papa! Toi qui écoutes la prière, nous voici dans ta présence. Nos cœurs sont séchés, Jésus. Nos larmes sans cesse coulent. La douleur nous transporte dans un endroit de tourment. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Alléluia. Ema yaya, ema nanga yaya, elomeo yaya, yonde ema nanga emae, na pusani ye, na belemi ye, elombe nanga imokangoli, osali ngai ngolulelo, na pusani po na kolobelo, mabolongo ekiti na se, koluka yo nomena basantu, tolembi te koluka yo, ema yaya, ema yaya, ema consolateur, mitema ngoto memeli yo, etonda wana masolo ya kati, yaka nanu, banda nanu, yoka nanu, losambwa basantu, borfelawa, bikomba pe, baveve pe bayekolelelo ema nanga, ema nanga. Moyoki losambwa kati, kono tangelanga makambo ezala motema po bato bakotanga te, nakomi na suka Yesu. Ema ya Yesu, mon ami intime, ya bolingo na ngai, oya motema, ya na yo, masolo ya kati, na betela yo ya, nzamba ba retraite, na ngai ya, nzamba ba zamba, na ngai ya, oya lo sambo, na ngai ya, nzamba bolenge, na ekoluka yo, na matina ngomba pora koluka yo, yondo benga ngai ya Yesu na ekoluka yo, na kili biloko ya pora koluka yo, yango na bengi yo. De retour sur ce plateau, sans plus tarder, je regarde Papa Kessé. Bonjour.
Bonjour maman. Bonne santé. Te santé za kimia na komba tata Simon Kimbangu kiangani. Ok. Bonjour Papa Mbongo. Bonjour maman Tiffany. Bonne santé. Santé par la grâce de Dieu. Et qui est malade. Tout peuplé. Papa Kese. Papa Mbongo. Otuna ki Papa Kese asambelaka ndenge nini? Soka linga bande mission mais na linga banda na ntopesa mbota papa. Soko kosa na biso longo mbote ya papa. Oyebi yango? Mbote ya papa, mbote nini wana? Papa Kese. Tosa na yet. Bon, so salate aza libre. So salate biso salango. Ça va topesa mbota papa okombo tata. Pe ya mwana. Pe ya molimo centre. Voilà, oyeba été ça simple. Tokosa na yot. Na go sala mbota tata te. Mais ça au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Te. Na ko pesa mbota tata te pesa mbote na mutu yozo mona to pesa mbote ne. Tata ngone nani? Pardon. Tata ngone na longa na ko betela. Mais ça peut na mtuso mona te ko tinde mala ba pesa mbote. Sifona yeba yesu kwa za nani? Papa Kese. Mbota papa otopesa ka explication na pesa la rani. Bon, mbote to pesa ngona kombo tata mwana molimo santu donc to pesa ngona mutu nyonso. OK. To pesa ngona mutu nyonso donc mutu azala te. Des fois to pesa mbote. Bongo ndenge donc to leka ka boy donc na betando awa. Na pesa mbote na papa mandaku na Canada. Yé pas ça te. E ba ka musikati. Mais na pesa ka mbote. C'est ça. Na ba pesa ngona mutu nyonso to. Soki eza mpona moto nyonso tu napesi mbote na bana na nzambe nyonso tu ya monde. Tata na kombo ya santo. Pardon? Donc il faut appeler ça na kombo tata mwana pe molimo santo. Voilà. Na kombo ya Jésus, na kombo ya nzambe, na koma molimo santo napesi bango bambote. Merci. Waneza avina yo. Mais papa Kese sambela nano. Ponde ko alobaki so tozongisi na banini na ye alobaki ana posa mona nde yo sambelaka pe lelo otanga bible oyo ya bango te na bito so bible na bango ezaka nini oya bino pesa nini mais to banana na prière ye pasali bible te ye donc atanga ngo pe me a comprendre ngo te aya sali bible te bible ya biso kono so tika ki prière à notre père kono so baki tokosenga na tata mais na kombo ya mwana donc na kombo ya Jésus Christ nde tokosenga et pas tata donc tata wana biso tokosenga nde tata Simon Kimbangu donc yango moni prière eza notre père qui est en Kamba, que ton nom soit sanctifié, ton règne est déjà venu en Kamba, que ta volonté soit faite partout comme en Kamba. Donne-nous aujourd'hui notre Père. Bon, papa, nasuka nango que c'est à toi, papa Simon, qui manque à partir la reine, la gloire et la puissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est sa prière, Yamana. Il y a une habitation de la prière. Ça va, la bande de Okinde Bassambe. Maman, ngala moni faut na délivrer papa Kese. Pardon? Faut na délivrer papa Kese, na comme ça est vrai chrétien. C'est-à-dire, il faut na benga Saint-Esprit, Dieu le Père, Aya, Akita, Asunga, a délivré Kester. Azana libungi pene, mingizambe sunga mwano Kester, Aye bayo, lokola mokondi, mobekisi. Abosa na kombo ya Saint-Esprit ya Simon Kimbangu. Azwayo, acha esika, na motema na ye, na libote nbabika, na kombo na Yesu Masia. Amen. Ouais, possible. Bon, c'est que ça. D'ailleurs, ça peut prier, non? Ouais, non, moi, il faut na délivrer. Yo ko délivrer par c'était parce que par ça va dans Nzambe. Bon, Nzambe avant de rakati na biso nyonso tout. Mais na moni za beaucoup plus kaka Simon Kimbangu. Yo na moni funa zo Saint-Esprit le vrai pire. Aya azu sika kati na ye. Na délivrer ya yamba Yesu lokola mokondi mo bikisi pa longola kombo ya Simon Kimbangu lokola Nzambe na ye. C'est ça. Merci beaucoup papa Kese. Je pense que Ozali Bosso ya co-débatteur na yo toko banda yo sali prière na yo ye passé prière na banja wana déjà toleki to koti na makambo eza sérieux papa. Je pense que papa Mbongo oyo kaka affaire ya batu ya mokoto ya ba kimbangiste oyo bakoma pe na kana bango na banja yo biango no ouais na landarango. Mais sans plus tarder, si vous plaît, na tuna esengano eza nini lelo disons pas nezalaka ni tango yo kaka ke
mais soit non omonaka bango bazalaka misu bazalaka boye na mokoto misu bazalaka boye 26 misu ye ça akone parce que oyebi bango bon omoni bon nabengaki yango nazobenga bango so na tiango église na sa ondenge mwa lisumu moke nabe yango parti politique pour soki balaki église nde toyebilaki mbangiste bakokabwana te bazalaka na valeur à l'époque mais sikoyo lokola bakota cop batala mingi baintérêt privé na bango non ya nzambe yango moni bakota division ntango sango yaki keno bakabwani esalaki penza malamu te kimbangiste ki église oyo ezalaki église oyo ezalaki na valeur ya bato ya botosi ya bato ya kotambola kobanga nzambe mais lelo oyo lokola bakotisa kopi ya mbongo bakotisa makambo ya politique na kati na bango nde ekotisa bango division balaki na bambongo te division alaki te mais lokola bazwi bambongo bacomprendre bakopi nyonso likambo motali nzambe yango moni bakoma kopanda bapelisa lenga malamu te. Merci. Je sais que parfois église parfois catholique eza pe lokola politique moko na kati nango komona neti soki Rome omona ke na kati Rome eza neti pays état dans un état ezalaka nango mais est-ce que papa ke se ndenge babengi que église na biso ya Afrique kimbangiste ezali église moko ya eza parti politique comment yo ozo concevoir yango nakomba tata mwana ok nakomba tata mwana pe molimo santo omoni Philippe akutaka Ethiopie moko azotanga mokanda nzambe azotanga mokanda mais azwaka temps ebele anda otanga ngo anda comprendre yango te mais esprit eyebisi Philippe apusana penepene ya Ethiopie wana bango baza ba Ethiopien mais tanga apusanaka penepene Ethiopie atuni est-ce que ozo comprendre makambo oyo ozotanga Ethiopie epsi ana comprendre ndenge nini soki balakisi ngai te donc ça veut dire faut balakisa papa mbongo makambo oyo donc ça veut dire mutu nyonso tu oyo ayebi te il faut atuna donc ndeti navandi awa donc mutu moko oyelanga lisolo sango alalaka ndenge nini so nayebi te so nalala na sango te na répondre te donc na créer eloko te de fo nayeba donc mama likambo foka mutu ayebaka atina donc awa biso ba noir surtout ba africain nous avons une seule église c'est l'église kimbangiste o balobi ba autre temps eza parti politique te a autre temps eza parti politique yeka anda traité et ezaka lokola Paul pas traité ki ba mais pour politique eza pe mabeta te kanabi donc ezaka lokola Paul pe a traité ki ba chrétien à l'époque mais on a vu politique ya mabeta la politique c'est juste l'art de gérer mais yeloko wa bosi de gérer des personnes yango na sikonde fosco ayeba parce que ba politicien bazaka na église te omoni omoni nzamba tindi Samson na majorité nzamba atindi Dalila na majorité atindi Samson na opposition mais suka zeleka plan nzambe parce que sengelaki Samson abala mwasi na mboka na bango mais kendo abala na Timna mais so moni balobi kuna papa na mama na ye batelemelaki ye wana na nombre na juge 14 batelemelaki babi yo yebi te ke biso nzambe apekisa biso na bato wana tokobala na te so tangi na se balobi nzambe balobi tata na mama na ye bayebaki te nini oyo nzambe abongisaki ça veut donc il y a aussi la politique donc bayebi te nini nzambe abongisaki mais na suka nango ebulemi esalemaka mais papa que c'est oui otako lo bosala émission moko awa sur retour à l'authenticité ozobenga ba ndeko moko to basa retour à l'authenticité avant to beta makambo lelo to beta na ya lobby elobi na papa Simo Kimbangu na to beta lelo te so to beti ya lobby te mais lobby to moni bino bo traiter bato mokoto na ndenge nyonso to bo traiter bango tango bazana musika bo tala bango ba notala wana lisu nini baza benemi na bino bo notala bango ba nini batomboki bo tala bango ba nini ba rebelle bo notala bango na lisu nini. Deuxième question nanga, pourquoi tout ce temps bo luka bango te bo ye ko luka bango elo ni bane ko empêcher bino bo réconcilier bo tika ba temps ebele ba plus de 15 ans 20 ans bo tika la luka bango te bo yo luka bango kaka mikolo pourquoi pas kala kasiko te biso to luki bango te bosengi bozo senga ngai na luki bango te
Ah, papa bango mutaluki. Ngai pe na sengi bango te. Mutu oyo esengeli asenga bango ezaka Nzambe ye moko. Parce que Apocalypse a prévu déjà biso bien makambo ndenge kozala. Parce que dans de so vivant papa de ngenda tanga yaki ayebisaki biso apesaka biso Apocalypse chapitre 11 13. Atalisaki biso malera liboso ya mibale na ya misato ndenge kozala. Na ndenge nini ba vierre bakosangana bakotelemisa Nzambe. Na ndenge nini troupe ekozwa batu wana en otage ekokende na bango. Mais na cause ya maltraitance Nzamba otomboka. C'est parce que comme bandoke na Nzambe. Ndenge batu ya mokoto baza wana na mokoto bavandi na mokoto na 26. Nyonso to esalema kuna. Donc kombo ebebaka ezaka kombo ya Nzambe. Ya tata Simon Kimbangu. Balobi kuna balobi le fait kaka kombo ya Nzambe ekobeba Nzamba ko réagir. Donc Nzambe awa réagir. Omonde to vana mama. Batu balia ba mata bakita. Nzambe aza awa c'est tata Simon Kimbangu. Nzambe tata Simon Yana bi pourquoi Nzambe asalaki yango kala te po ezali kambo ebandi lelo te. Atikaki nano vanda batan nyonso oyo aya oloba siko. Tester. Même chaque jour, on a chaque chose à son temps. Ils en attendent. Au moins, Jésus qui s'est dit, ayeko tango bayeko futa mpako tango bayena mnyama. Alobi oyo mbongo za nelonga nani babi no mbongo za nelonga César. Abi ya César to pesa na César, ya Nzambe to pesa na Nzambe. Ta. Ezali kambo ya ta. Tango bayela ki miracle kana pour asala démonstration na kana. Ayebisa ki bango ezali kambo ya ta. Tanga ngana no ekokite ezali kambo ya ta. Papa kese eloko nini bato mokoto ba raté na temps nyonso batikalaki musika ya nkamba pe ya papa Simon Kimbangu. Te makambo ebele eleki na absence na bango. Parce que programme ya avion pour avion ekita na plaine na nkamba c'était prévu papa Arma asalango. Mais papa Arma asalango te. Ye moko pe na message moko uta koleka ye moko pa lobaki yango. Ça veut dire asalaka ngo te. Donc ils a déjà indice moko e monane ki ezalaki mabe. Nyonso c'est là ma prophétie mteloba bongo. Oui, prophétie. Etikalaki bongo. Mais c'est que bon monde qui était sous prophétie te raté. Na ko expliquer yo boye. OK. Ça veut dire quoi? Au moni tango bazo bongiselo ka malamu Satan za wana po abebisa. Mais siko eloko ko sala mezande purification. Vous reprendrez? Au moni nzamba bazo loba oyo asalite aliate. Oyo pe apesite ba pesa ete. Mais oyo asalite do ba kolongola force na ye. Ba ko pesa ngo na muto azo sala. Mais le jour muto ana ko comprendre que no force na ngai esilaki tango akozonga soka ka osenga pardon selon Luc 17 de 1 à 4 à 5 balobi so muto a reconnaître à s'excuser alors muto ne faut balimbisa il faut balimbisa ye. Ça veut dire awa ndenge toza awa chef spirituel papa Simon Kimbangu ngani le grand prêtre de tout l'état a pesi ordre biso na ordre wana toza na manipulation na yango te. De réponse eza ingeta parce que Nzambe atindaka séparation te. Batunde bayaka na séparation. Batunde bakoya baye po ba séparer. Soko tangi na Bible na Apocalypse chapitre 11. Okomona kuna bazolo banzambe te muta séparer batu. Kuna bazolo batunde batu ba séparaki batu. D'accord. Batunde ba séparer batu. Eza Nzambe te. Merci. Donc alors bonengo moni batu ya mokoto bavanda wana eza batunde ba séparer. Da ba rata ba ma nkamba pe. Te mais te ma nkamba. Tant nyonso to bavandi. Te ma nkamba bazwaka ngo mais siko donc retard eza ya 20 quelques années. Ba rata pe likambu ya boye ya président Félix ou azali 5e président na nkamba ba rata. Te oui. Non, Félix Sekedi aza 5e président donc aza 5e président na bomutu boy. Mais na domaine vraiment ya ba indusa 5e président te. Ouais, wana mkamsusu. Wana kuna za sujet musuda to vandela mami kande fungwami. OK. Omona rata makambo be barata neti. Barata donc makambo o bango barata. Nzambe mo ka bombela bangwango. Mokoloka ba oya ayebika ndenge ni na opesa bangwango. Merci beaucoup papa Mbongo. Yokana ndenge papa Kesa Zoloba avec beaucoup du respect. Ingete ngolo esale mabongo papa. Ndenge mokano no lobby ezalaka bon. Mais est-ce que respect au tout monde qui pas kimbangiste yozo ganga yoza chrétien yoza bino bataboye ba pasteur tout ça. Est-ce que respect au tout kuta église kimbangiste bolingo misala pe misala
o bango bazalaka nango batiaka en pratique yo selon yo zomona ngo ezali bien to ezali dictature to omona ngo ezali manipulation tozomona ngo ezali idolâtrie ozojuge yango na ndenge nini oyo nyonso to papa azoloba ndenge alobi ke aza na posa bato ya mokoto bazonga bakozonga bango balobi kaka ingeta mokano na yo esalema papa nzambe ndenge bakozonga baza koépargne bango parfois na bapunition or na mobeko ya kimbangisi elobi ke soki moto asali boye asala boye asala boye 2 poids 2 mesures oyo ekoki kosalema na kati netonga mibeko disons baloi batiango nano pembeni papa ye moko lokola nzamba okata makambo estce selon yo apport na yo ozweli yango ndenge bon mama Trifani merci beaucoup na motuna na yo nalingaki question oyo tuna ngango na deuxième volet mais na première volet na répondre ka rapport bata mokoto papa kisi na uti l'année dernièrement awa boyo nalandaki alobi na biso bango église Kimbangisi etambola na règlement d'ordre intérieur na bango et puis akofuka mais bata mokoto te ye le sem takofuka mais zaka papa Kiangani Papa Simon Kimbangu Kiangani. Na bengi papa Kiangani. Kombo nga na yebi yango wana papa Kiangani. Soit Simon, je sais pas si c'est Simon Kimbangu, je m'appelle papa Kiangani. Alors nalinga tuna non papa kese, mais tuna ona go tuna e. Tanga lobi na etsaki awa a se référer na Bible na biso ba chrétienté. Peut-être place on a comprendre nga te. Ko se référer na Bible na etsaki ye la biso règlement au moins règlement d'ordre na bino église Kimbangisi ça se comprend. Mais ko se référer na Bible na biso te. Alobaki de na notre landa lobi ke no bango awa ba wana bazabana libongi. Ba ange bazaya libongi. Ba kota ba bebisa baza ba rebelle de benga bano ba se rebeller contre église de Kimbangisi. Bon, na lingaka pena beaucoup papa kesi aspikaka bato be ba comprendre ngo. Église ou ezali église et règlement d'ordre de gozanga te mais tout se référera à la Bible. Mais bango baza na règlement d'ordre na bango. Na ko préférer à la prochaine fois tout ça une émission aya ko lagisa biso règlement d'ordre na bango. Eza mamu ya nzambe. Eza ngo buka lupango te oyo ko bomba te. Mais bango na mona bango on benga bango mingi parti politique. Nazo benga bango ba autorité morale na bango. Eza église te. Parce que place au bana nzambe bazali ini il faut ezala. Place ba nzambe bazali soki problème il faut kaka bayokana. Mais soki komi ka biki no biso to vandi awa boye na mokoto bakabwana babebana bakoki jamais ko gumba mela bata mokoto. Place on a comprendre pendate ko gumba mela bango bafuka mela papa Kiangani kuna. Pourquoi bafuka mela parce que Bible lobi to banzambe balaka mibale misa nzambe balaka moko. Bible faut ko gumba mela ka mulimo santo ali nzambe na biso ye wana ka le le père. Mais bango bakena ko gumba mela mutu moko o azali individu comme papa kesi na ngai bakena gumba mela ye bakena doro ye wana parla nga penza ozo blasphémer. Ozo blasphémer contre le Saint-Esprit et limbisa marate. Non place wana le Saint-Esprit les vrais le Saint-Esprit o ya bango ya ona lobela. O ya biso ba chrétienté. Pour ya bango avandaka na kamba. Saint-Esprit jamais sokolaka mai mama. Saint-Esprit abotaka bana te. Molimo santu aliaka te. Mais oya bango aliaka mai na bana. Pour molimo santu tangu akokita. L'église nyonso kokangama. Parce que soki kiti, to so te akosambela te. Élèvement eye. Oya ba okende bakei. Ba otika batikali. Oya bango depuis za awa boy. Mais obi ke yeso banda oliana ba ekoni. Mais papa Kiangana Yesu te. Même Jésus Christ n'a vendu, même Jésus Christ, à Saint-Esprit. À Saint-Esprit. Même si c'est au nom de Jésus. Ce qui m'a dit, abika na kombo Yesu te. Le Saint-Esprit, aux akati na biso. Nde akoya na sima lobana nde ko kisa mutabiki. Isa ya bango ya kambata. So tshela nga bango papa kamba nga wana toyoka na papa kesete. Ce qui le vrai Saint-Esprit. Oya mwana katete invisible. Oya kitaki selon Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Par là, tu comprends ya bango. Mais ya bango makomi ezate. Oya biso na Bible azali. Mais ya bango azate. Comment tu se référer makwazo que imposer biso loko kwa idolâtrie mo kezo yekota kata bonzambe. Ça se fait pas maman. Merci beaucoup papa Mbongo. Papa Kese. Na musala nyoso bozo sala pour que moto moindo asosola, à comprendre valeur ya papa Simon Kimbangu.
oyo ya 1921 azongi lelo oyo azovanda na nkamba mboka bule ndenge bino mobolobaka yango mais ozomona lolenge ya papa mbongo aza têtu donc baboyi bayindo baboyi na bango. Est-ce que ça la bino passe to bomona ke fo musala to sala toujours to bomona ke to kata na biso to mona kaka bolo baka etali bango isala bino ndenge po bozo bunda ba ba vérité mais esimba te. Omoni elo mona loba nalandi alobi makambo ya Jésus-Christ. Jésus-Christ ça bazaka na ba yeko li 72. Bana olanda ye. Mais na suka nango bakabwanaka. 60 ya mingi bakendaka ndambo ya muke batikala. Nzamba sali ya Dana Eve. Basala na kati nzungu kwanga ezala te be bakabwanaka. Nzamba zakiti. Wana kutungabe zakiti hein. Oh Belgique, Brice nini France ezala te me bakabwana. Ya comprendre te. Na Matthieu chapitre 10 34. Jésus-Christ si bazua que nous sommes le discours à lobi boye na discours na ye. Alors je ne sois pas venu porter la paix, mais je suis donc je ne sois pas venu, je ne sois pas venu porter la paix, mais le paix. Et je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Batu balabi oh comment oyo mwana nzambe biso doze la Messie aya asangisa biso, mais oyo mwana nzambe aye kotala division na bato te. Mais na 40 kaka verset 10 le chapitre 10 on a 40 alobi celui qui reçoit un prophète en qualité il recevra aussi la récompense. Ma Congolais va recevoir prophète en qualité te yango moni récompense ezate de lelo oyo tout le monde mutunos lelo oyo mona mutunos tout na quartier au nom de Jésus ba mona yete bato tout ba vivant à l'époque bakendaka ko bino bovanda na nzambe na bino bolia kana bo mona nazo expliquer yo bato tout parce que Bible lobi na Apocalypse 22 tout à 4 alobi à ce temps-là tous se verront sa face bato no tout ba ko mona lo nzambe mais bato na yende bakoyeba ye na bino boza bato na ye oui kambo yebi sans doute comme na ye papa simoki mokiangani aventure te na ba bazo yeba te na ko seloko moko boye ba yuda batombokelaka Jésus-Christ po aminimizaka Abraham bakolika muke Abraham esi bango mais Abraham obino bozo komisa oyo amisalela te ebimaka infraction bayekoli batomboka eba nkango etomboka bamona ye mabe ebazwa mabanga otangi yango na Genèse chapitre 8 obandi na 51 bazwa mabanga po balapide ye balobi non asali infraction. Pourquoi manquer Abraham? Abraham ango bazalaka vivant à l'époque, il était déjà mort kala. Ya wana zotuna selon ndenge musala bo sala koyoka ba propos ne tia papa mbongo. Omona wana biloko pamba. Ya bibo mona ke fo bo sala su musala makasi. To mona ke te musala yo salema déjà, musala salemi. Musala yo salema, omoni musala salema ndeni. Nazwi temps ya mulai ya kotambola na bamboka na ba province ya koteya sango oyo moni oyo. Nazwi mama nata. Donc nasalaki ma musala musute awa bakala pete na bandu sala ba live ya ba plein air nazwi ma micro na kitisa ngo vima do na lance voix na balabala ata bozo leka boyeba ata simoke mangu nzambe zawa Jésus Christ tango ye anda udame mingi anda olia mingi anda omela pe mingi komela ba masanga na bango te oya anda omela balobi me comment mutu amarke bo mutu azolia mingi boye na désordre akoza mwana nzambe ayesi bango oh mais na comprendre bino te Jean-Baptiste azalaki awa abanda kolia te abanda komela te bolobi no koma mutu mobimba kokolia te akokomela te c'est que mutu azana molimo na mabe mais nga mwana na mutu aye azolia azomela bolobi mais koma mutu azolia mingi boye mutu azolia boye siko de pona mutu azaka ka yango papa denge na ndolo ba vaut mieux omema saki ya fufu et au déranger ote mais so memi mutu au déranger yo mutu so memi ye mutu aza kilo koleka ndako mutu aza mama na kilo po nzambe ye moko a regretter lobi l'homme est devenu l'un de nous tolongola nzete oyo ya bomoi po lobi tokobeta ne tembe mais malgré tout balongola nzete wana mutu abetaka atembe na nzambe ti lelo mais nzamba za awa Jésus Christ abisi bayekoli na ye kolo elanga tindi basali ne bobomi bango atindi mwana ne ya bolingo
pe boza prêt à koboma mwana na ye si kolo elanga osala nini atunaki bango question bango balobi kolo elanga ye moko akoya nde kolo elanga ye moko azawa c'est tata Simon Kimbangu mikolo koya tokosolola sur les donc omoni ka Bible ndenge ye papa Mbongo pasi alobi ote Bible bakimangise Bible za ya bango parce que moi j'ai ngai nazwi temps ya mulai 3 ans na ekoli Bible na ekoli 3 ans parce que Bible eza ensemble il y a 1189 chapitres 31 173 versets nazwi vraiment temps ya ovanda ya oyekola ka Bible ya koyekola Bible ya solo tango papa kesi na kati te wana papa Simon Kimbangu azokende batunaki ye otikeli biso nini alobi natikeli bino kaka Bible botanga bokoyeba oyo eza kati na yango bokokanga moyibi kaka na lokuto amemelaki bino okay bato balobi ke Bible eza ya bino te okay neti mbongo pasi bamongo pasi bon na terme na ninga mabete baza lokola ba miyibi o papa Simon Kimbangu alobaka parce que papa Simon Kimbangu abisi bakoko na biso na tiki Bible oyo botanga kaka mukanda oyo donc Bible c'est pour nous les kimbangistes parce que pour tozo ko expliquer Bible clairement que dans les aboyés ndeti na vandaki na solola na ba chrétien moko boy wana ba soi-disant bango balobi non au commencement Dieu créa le ciel la terre était informe et vide l'esprit de Dieu c'est mauvais dessous des hommes fort botanga ngo malamu te na comprendre te na si bango bino botanga malamu te bino bolobi mulimu na Nzambe banda vanda likola maye na Genèse chapitre 1 boye na Genèse chapitre 1 verset 1 à 5 OK merci mais to zonga na proverbe 22 to zonga na proverbe 22 to zonga na 8 to zonga na proverbe chapitre 8 22 alobi Dieu m'a créé Nzamba salanga eloko liboso avant biloko nyonso ezala avant même l'origine de la terre ti asala ba mai na zala wana siko bon ale mulimo Nzambe ando vanda wapi bokuna je sabi tangu tozala ngana ye au monde ata na Job 38 de 1 à 7 au monde kuna Nzamba a posé Job yozo panza basango fo ndenge papa Mbongo pasi o panzawa o panzaka basango fo na kombo na nga nazo tourne na yo ba question yo répondre bongisa loketo na yo bongisa sentir tango nasalaki mokili oyo ozalaka Job répondait te nani asimbelanga singa corde pona zwa mesure bongo siko place na chaki pierre ya fondement ya fondation pierre d'angulaire or que le pierre d'angulaire ya fondement ya monde c'est Yankamba. Merci papa Kese eloko ano lobi eza très fort papa Mbongo maman tozo kita malembe papa Kese a confirmé démontré que Bible ezara ba kimbangiste pour papa Simon Kimbangu oyo ya 1921 oyo ndimaka atikelaka bango Bible ayebotanga yango po boyeba vérité te oyo biso tondima te oyo bango bato ya parti politique bandima eza biso te alobi awa Jésus-Christ azalaki na 72 disciples c'est normal bayako kotikala 12 na tuni ye question papa Simon Kimbangu azalaki na combien de disciples 12 papa Simon Kimbangu azalaki na combien de disciples papa Simon Kimbangu azalaki na ba disciples belé combien de disciples plus que Jésus-Christ combien de disciples papa plus que Jésus-Christ combien de disciples non ça biso montagne ya bato non omoni biloko na ko biso donc awa lelo ba disciples papa Simon Kimbangu na kotangelo ata 3-4 te na kotangelo ata 3-4 kotanga to baka mbala moko azali combien de disciples tanga bango plusieurs ana réponse ité mo pèse to gagner bango pèse to gagner bango ya voilà yazo ba que non plusieurs mais biso parce que même ngana na vandi awa ngana za disciple ata Simon Kimbangu lozaka yo moko te ngana za disciple ata Simon Kimbangu yo ndenge alobi na sens que yo pe ndenge vandi wana parce que pas la lobby boye parce que tango batangaka 12 disciples à Jésus-Christ mais bazolo basi mais nde bazolo ba Joseph d'Arimathée azalaka disciple à Jésus-Christ en particulier alobi papa que s'il vous plaît non nazala la répondre s'il vous plaît yo kana répondre s'il vous plaît yo za la parole Joseph d'Arimathée azalaki maman recadrez ngai papa Kese s'il vous plaît papa Kese c'est là alobi le moko awa
bango bokotsa bango classe ngana frère Patrice Ayemba na mokili kelasi ezali te boya toyekola molimo santo tete s'il vous plaît s'il vous plaît papa oya ozobi mina banda débat s'il vous plaît bon alobi eloko moko awa alobi bango bazali bato ya nzambe ndenge alobi te papa balanda biso na tv te eza awa balanda biso yo lobi bino bozali bato ya nzambe siko biso toali bana ya nzambe olobi awa jésus christ bala kotambola bamosusu bapanzanaki nde yo lobi mais bapanzanaki te nde bino nde bopanzani soit disant saint esprit na bino bopanzana non bato balembaki o bakokaki mosala na nzambe te bango nde basedaki bapanzanaki te po buleleki makasi bamosusu baotuna nde totame te na biso eza ndini bazodeklare mpo eza bulu ya kosala na nzambe eza pasi ya kosakana te mpo ndima yango eza aventure te soki lokola bao bamona ekeno tokoki na biso makambo oyo te bakomi kosede basede bakoki na bango te bakabwanaki te keno nati ya bino bokabwani oyo bake na este te bakabwanaki te mais jésus christ oyo atiraki na bango menama ozondimaki bible eza bango ya banani mana tuyi no yebisaka baza simo kimbaka atiraki na komi disciple yebisinga ndondima yango ndeni azo refere kaka na bible oyebike masolo ya kamba ebetama na bible apesa verset ezali ebele apesa yango awa papa ki piaso verset oyo batie kombo ya kamba merci na jeunesse kaka so ozwi jeunesse te nako explique ya bango baza baéthiopien ça veut dire donc toza na mama na ntango moni regret na ngeza nini donc regret na nga donc naomona donc naza na mosala ebele ya osala na mosala fuma ebele ya osala mpo na kovandisa bato mpo badwa kuma compréhension parce que mpo toza na deux mondes awa toza na monde ya compréhension na monde ya incompréhension sikoyo le monde ya compréhension nde kote bango bazali ozomona monde ya compréhension kote bango bazali mais monde ya compréhension nde yango biso tovandi na yango nakoyebi biso eloko moko frère Patrice alobi na mokili kelasi eza te mpo bayekola molimo biloko asalaka na uta nango likolo te balakisaki ye yango ndenga avandaka wana azoyemba bato ne babetaka gitare biloko nyonso omonaka eza wana balakisa parce que babi mutu nyonso abotamaka na mayele mais il faut quelqu'un pour le développer donc balakisa le développement ça veut dire ye moko te alors côté wana aza na mama nere parce que bible Louis II c'est un grand pasteur un grand théologien na Genève akoma bible oyo ayekola akoma bible oyo totangaka lelo la sainte bible so bato batangaki te mbele mpe bible ekomamaki te alors côté wana aza na erreur so mokomoso oluka ye oluki bino frère Patrice toza na un grand chercheur indépendant ana besoin bosolola ta kosolola ta huis clos na otalise berere. Merci beaucoup papa Kese na otalise berere comme kita mais avec beaucoup de respect etant que nganga nzambe kona toza mais na badonner parce que mboka na biso moni oyo eza na règlement d'ordre intérieur nango na statut nango evandaka kaka na nkamba sans vous mentir lelo te Jésus que ça lobi moni makambo bino bozo betela donc bino bozo ko ignorer mais pour la bisi banga avec le temps boko comprendre makambo batakisenga bata livre d'or bino yeyo o batu bakoya basoda mikuse bakoya bango yo bazo chabiso na espoir moko boye oyo eza même pas na niveau ya mboka na biso Congo baza batu oyo papa balobeke no basoda mikuse bakobima guerre mondiale koya yango ya zoloba papa que c'est le ba o papa eza crime so batu plainte na wanza ngala bofunda bakanga yo eza ba crime classe totangaka eza science moto atangi science ana connaissance nous avons deux sortes de sciences ba science oyo bapatrice balobeli eza oyo okanisa te oyo okanisa te papa Kese c'est-à-dire nga na olingaka bana nzambe bobungisa bango te et puis pour na botozala na service na stade awa mais auparavant vous avez kotondisa yango plein mais kala mingi te awa bato bapoto balaki na stade kia boya to ndima simo kimbango bato bayaki to bazaki piaka
nga na luka ki osala une émission osala ki piaka nga lekaki na stade na luka yo kimbangiste ya ba 2002 2003 ba osala ba plein lelo yo bino bona Saint Esprit kimbangiste bokomi na deux Saint Esprit moko na kamba moko na mokoto tala contradiction bosa na Saint Esprit donc bino boza porter malheur ya mboka Congo. Pardon? Kimbangiste bozali na porte malheur ya mboka Congo. Olobi? Kimbangiste bozali na porte malheur ya mboka Congo. Congo mte souffle za ba kimbangiste. Kimbangiste. To comme la suka émission de Kombongo conseil nini sur hôtel Batamokoto par rapport ya appel au papa Simon Kimbangu kianga ni Nzambe molimo santo ndenge lobi batankamba baloba bongo babenga ki bongo Nenga sala appel bazonga papa ke sabenga ki en retour à l'authenticité tokolo bapeza na okali solo enfant prodigue oya kendaki alebilo ne afwa su azonga mais est-ce que enfant prodigue bolam na ngeza ki papa te mutabenga ki ye moko mutu azonga ki mais o siko papa mutakomi ko benga mwana azonga ndeli kambo ngwana na sena yango est-ce que mayele moko ya malamu batami to ya mabe batami soki bazongi. Est-ce que vous avez un conseil au talent en la liste? Place où la conseil exact. La groupe c'est bon conseil pour yo mo lobi on a gina ya répondre pour l'enfant produit mo lobi que non afro produit jazonga ki yemoko. Jazonga ki yemo mais apa na bango eza différent. Oya kenda ki nda ki mwana. Siko mwana papa na ko luka moninga. Eza makambo ya Nzambe. Soki batamokoto bakende no pona nini eza ba question fo bango yebisa biso bakabona ki pona nini ti azozonga ya la bina yo makambo ya lochocho ya modangela peut-être kota ki amoni ke no nde na mono nde bata mokoto bana la koleka kote ba kester nde na mona musika ndiri mama mbongo donc kote kuna bazo pela mambo zebele so kota pa kese kote mulimo kote centre so vanda ba okemba siko kote ya mokoto ba lokola ba rebelle ba comprendre cop père ko sabiso si on comprendre bien nous sommes on dirait batu ya mokoto ndi bazali kota ta PPRD on dirait na ebisi c'est vrai na ebité si ko le pouvoir payer bango pe ko ngeta mbola bongo bango pe ba kekuna mais comme conseil état que tous a batu tous a ba na Nzambe biso no surtout ce qui vraiment papa ya mokoto ou bien papa o azana na nkamba bon na sina respect. Ce qui papa mutu asali appel abengi yo mwana ozonga isa mabete bokende boyokana numéro de téléphone bon mama na otolanda pe matrice single na yo na non pena bien nzembo wana ya pena kitoko asengi na bato bo consommer ngo vraiment Saint Esprit na biso ya bana Nzambe azakati na yo lo na lobaka ka et puis na matanga na otko kufela Maître Sikito Tangama moni toza a malgré Saint-Esprit bata avocat baza pona ko ba pesa so ba conseil belé donc na pe si mes condoléances tangé belé na famille Tangama bozala makasi via kei totikali numéro de téléphone angezali plus 243 89 89 33 522 89 89 33 522 na profiter bien on peut s'emboter langa na boss van na pesa mbote belé docteur Manya na pesa mbote maître Chuki maître Socrates il a dit il a fait mutu wa zamani merci beaucoup merci papa qu'est-ce que comme la suka lilobana suka isa numéro de téléphone merci liloba suka pona lelo ah ok liloba suka eza bato nyonso to baye bakeno touche meme na nkamba donc bato bamata bakita touche men en nkamba baye bake Nzamba za awa e napesi mbote ya mingi na vie José Mandaku na Canada napesi mbote na vie José Mandaku na Canada na papa Marius na mama Nzuzi papa Costa napesi papa Costa mbote na mama Cécile napesi mbote na mama Ngamakana wana nde bakimangista solo ba oyo
tata Simon Kimanga bengi na yo moko peso ndengo zawa okenda nkamba ke biso to ba bato pe na papa Simon ba ministre 21 quoi ba nimso bazali banda kasi bino na ba mbongo yo no soka bien kombo ya mbongo ça veut dire mbongo wa téléphone s'il vous plaît papa mbongo ne mbongo yo tonga nkamba mais azofre nango pa ina epota Simon Kimanga ba mbongo na ebatu prévané ya sana komba mbongo numéro de téléphone is 085 94 25 598 ya WhatsApp is 090 14 92 609. Alors pesi bino no surtout mbote côté bino no surtout bozali mais loko moko kaka boye ba touche mais na nkamba. Merci Yesu Christ azanzela solo pe bomo oizo mema biso epa ya tata kolo Yesu Masiya apambola bino. Ciao. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yoboni